Merci peuple de Dieu, merci bana nzambe, ezanga lisusu mama Elaja Nathalie, nazo la deuxième vidéo na moment oyo, message oyo créateur apesi ngai, message oyo créateur apesi nazotala awa, nazotala na kati na kaye na ngai na komaka ba message. Créateur asololi na ngai, créateur asololi na ngai. Créateur asololi na ngai na ko partager na bino bolam na tata nzambe oyo créateur ayebisi ngai na loba na libota na ye. Peuple de Dieu na bonde la liboso nzambe molio mosanto, nzambe créateur, nzambe moke na likolo na se, nzambe moke na milimo nyonso tu na adore na invoque Père créateur ozala na oesika yo loba ngai na loba te. Père créateur visiter moko na moko oya kozwa message oyo na oyo pesi ngai le 14 novembre 2023 oyo pesi ngai le 14 novembre 2023 na ba 5h40 pe lisusu le 14 novembre 2023 na ba 5h40 créateur apesi nga message oyo ezali bolamu na nzambe. Dieu le créateur amona motu moko na moko, Dieu le fils amona motu moko na moko, Dieu kolo Yesu Masiya amona motu moko na moko. Boyoka nga nazali kobenga créateur, ye ayebisi nga azali créateur. Créateur asololi na ngai. Nani wana azali créateur? Ezali nzambe. Nakomisi nzambe ngai nde nani moto pamba, nzambe alakisanga ba révélation, nzambe asolaka na ngai. Na kopesa bino mesoke ezalaki ya ngai moko na lingi na bomba po na ngai moko. Nzambe wana azali kosala nga toujours ngolu, nzambe wana azali toujours kosola na ngai. O ezali pona bino bana na ye, bana nzambe boyoka message oyo ezali très important. Créateur asololi na ngai. Créateur alobi na ngai na français. Créateur alobi na ngai boy. Créateur pense beaucoup de gens ne la connaissent pas. Créateur pense beaucoup de gens ne la connaissent pas. Nzamba lobi azali komon na loba na tiango ndenge nini na kotia mote ndenge nga na kompanaki ndenge na yokaki o alobaki na ngango na français peut-être beaucoup ka français na ngeza mabe bino bato boloba français malamu créateur pense ezali bo alobi na ngai bo créateur alobi na ngai. Donc batu mingi oyo ba bonde la kaye, batu mingi oyo ba bonde la kaye ba yebi ete ezali lokola boye neti ovandi na mutu ozalaka na mutu wana chaque jour oliaka na mutu wana chaque jour mais oitikali koyeba mutu wana te wana ndenge nzamba lobi na ngai ndenge nga na comprendre yango na molimo peut-être na komi mabe na lopoto mais molimo na ngai nazali koyoka lera azali koloba na ngai pe nazali komona elo merci Saint-Esprit lera azali koloba na ngai nazali komona créateur azali munene lokola munene na monaki azalaki na kati na univers oto benga na sali photo na luki photo na likolo na luki photo na Google na lakisa bino ata image soki bobeti ba photo ya univers monde univers créateur azali munene koleka munene donc créateur na biso nzambe na biso aza munene koleka munene na salaki photo na Google na lakisa bino mwa muke ndenge peut-être kozala bongo monde o ezali univers o ezali photo ya univers siko na kati wana o ezali photo ya univers soki bobeti na Google boluka photo ya univers o ezali su o échanger elongwe o ezali photo ya univers bolimbisa ngai o ezali photo ya univers siko na kati ya place ya univers o elongi bimi wana donc elongi penza ya mutu mais azali na totalité ya munene nyonso to donc créateur azali munene koleka univers mais elongi na ye kaka bimi awa na kati ya univers elongi ne bimi na kati ya univers mais ekititi na kati na chambre place nazali kolala donc ngana lali likola mbeto mais nazomona ye azali pembeni akiti pembeni na nga donc univers wana bomoni photo ya univers donc ekiti pembeni na nga na elongi ya mutu azali koloba na nga azali koseka créateur le azali kopesa nga message oyo azali koseka mingi babondelaka ye mingi balukaka nzambe mais bayebi nzambe wana te alobi beaucoup créateurs pensent beaucoup de gens ne la connaissent pas mingi balukaka nzambe wana babondelaka nzambe wana bayebi nzambe wana te ezali pasi mingi soki ovandi na mutu oza na mutu wana mikolo nyonso tu me otikali koyeba mutu wana te ezali pasi
yo oyo banda kosambela banda kala yo mwana nzambe banda kosala nzambe kala obanda koprie banda kala nzambe alobi azali komona mutu batu ebele mutu moko te batu mingi ti lelo oyo bayebi ete Saint-Esprit asunga bino nzambe alobi je pense beaucoup de gens bayebi ete beaucoup de gens ne la connaissent pas créateur alobi na ngai beaucoup de gens ne la connaissent pas batu mingi babondelaka nzambe batu mingi bayembelaka nzambe batu mingi bazosala makambo mpona nzambe me bayebi nzambe wana te toluka toyeba nzambe wana yo mwana nzambe opiriaka nzambe otambolaka ndenge nini po oyeba moto wana te parce que ozali kotambola malamu liboso na nzambe wana te po oyeba moto wana te ozali kosala volonté na ye te totika hypocrisie totika lokuta tomitika komibomana tomitika oyo nyonso tozali kosepelisa nzambe te toyaki na mokili oyo mpona tosepelisa bato ya mokili te toyaki na mokili oyo mpo tosala mission ya nzambe toyeba nzambe wana tosala oyo atindaki biso na se na moi créateur alobi batumi wana nde azali koloba bongo azali koseka créateur azali monene koleka monene le azali koloba bongo na ngai azali koseka omoni koseka oyo keno nazali koyoka pasi mingi mpona bino boyebi ngai te voilà eza koseka mosusu moto azoloba no likambo ezosala ye pasi keno yo olukaka ngai ovandaka bie oyaka na ndako na ngai ovandi na ndako na ngai oyebi ngai te mingi bakendaka na ndako na bakusadiza ba église mingi balukaka nzambe babondelaka nzambe mais azali koloba na ngai na koseka moko ya regret voilà koseka ya créateur na benga ye nzambe le créateur te na benga ye créateur ndenge alobi na ngai parce que azali Dieu le créateur alobi na ngai mingi balukaka ye me bayebi ye te mingi babondelaka ye bayebi ye te waza na mato ya koyoka ayoka luka kubongisa na nzambe luka kubongisa na créateur luka kubongisa keno oyeba créateur nani oyo sambelaka oyeba moto oyo sambelaka est-ce que sambelaka nzamba likolo akela likolo na se parce que ba vidéo mosusu na sala ka yebisaki nga azali mokeli na likolo na se alobi kaka ngai nazali mokeli na mokeli na likolo na se na vidéo mosusu na salaka alobi na ngai ye azali nzambe na mavula nyonso tu na vidéo mosusu nga na salaka alobaki na nga na anglais I am ye azali nani oyo azali oyo bakombo ye moko azali koya korevele na ngai epai na kopesa nga ba message oyo ezalaki bolamu na bana nzambe ya tata le créateur alobi na ngai azali na pasi ya motema ya koseka moni koseka moko ya regret keno bato oyo bayaka koluka ngai me bayebi nga te créateur Dieu le créateur aza na posa na ngai aza na posa na yo toyeba nzambe wana tolimite nzambe wana te donc l'air na moni donc abimi na kati aza na kati ya univers donc naloba univers ezali na kati na ye abimisi kaka elongi na ye donc azali koseka elongi penza ya mutu forme ya mutu na kati na photo oyo ya univers oyo ngai nalakisi bino elongi ya créateur ebimi na kati wana pe azali donc univers wana ekititi place nalalaki likolo na mbetu ye azali kosolo na ngai oyo ezalaki bolamu na tata nzambe merci Dieu le Père kembo na lokuma sans Jésus ne pas nzambe bo partager ba vidéo bo aimer ba vidéo naza toujours mwana musana na tata nzambe toza penza retard nazali kosala vidéo oyo lelo le 16 2000 ça le 16 lelo bolimbisa ngai nazwi message le 14 novembre 2023 siko nazosala vidéo oyo ezali lelo oui eza le 16 nazwi le message le 14 le 16 nde nazosala vidéo oyo na 23h comme 23h54 parce que nakendaki na mosala na uti na mosala donc nzambe atenga na motema na partager vidéo oyo nalala nango te nalala na message oyo te yango nazoba malembe mpo bato mosusu deja basi balali na kati ya ndako merci nzambe amona bino ti ete nabondela nzambe mavula nyonso nzambe mokili na likolo na se nzambe oyo ozali okotikala nzambe oyo ozali nzambe akela likolo na se
créateur de l'univers ainsi que des cieux, créateur akela biso nzambe na bolingo, obatela bana na yo protéger bango, tikete nzambe molio mosanto sosolisa bango, message o na pesi na bango, o Dieu le créateur a pesi na ngai le 14 novembre 2023 na 5h40. Merci. Olingo na nzambe, mawa na nzambe batela bino, créateur alobi toyeba ye toluka ye, mingi bazoluka ye bazobondela ye me bayebi te, alingi toyeba ye parce que azali monene koleka monene. Oyo ezalaki bolamu na tata nzambe. Amen, amen, amen. Bye. Ngolu na nzambe ebatela bino, nzambe wana alingi bino mingi. Bye bye.